Martin Fayulu, leader ya opposition, alobi mboka ezali kokende na kokufa, batu bazali kotala kaka boye. Komi tango ya koagir, pona koyeba ko empêcher irréparable. Asengi na Corneille Nanga a déposé ba arme atika kubunda. Nangambu ya este ya RDC. Asengi na Joseph Kabila a raisonné nyonso oyo mboka epesa ye a s'engager pona kimia. À la fin, asengi na président Félix Antoine Tshisekedi ayeba na ko accompagner démarche ya ba père spirituel Senko PSC pour na koyeba koluka kimia ekota na RDC. VPM transport Jean-Pierre Bemba accusé Joseph Kabila ke yende azali à la base ya insécurité o ezali koleka na ngambu ya Grabandundu ya Bambobondo. Réaction ya population kinoise na maloba ya Jean-Pierre Bemba envers Joseph Kabila, président honoré ya RDC. Yekaba aseka mokengenga mumayonze teto wela nini mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami to fongola édition ya mukolo lelo na elema oyo. Martin Fayulu, leader ya opposition, alobi mboka ezali kokene na kokufa kasi batu bazali kotala kaka boye. Et comme il tango ya koagir pona koyeba ko empêcher irréparable. Tozo ba détail na commentaire ya KNB News. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Martin Fayulu moko ya bafigi emblématique ya opposition ya RDC asali mobange na message pour la nation mokolo ya lelo asengi na ba chers compatriotes mboka ezali kokende na kokufa bazali kotala kaka boye esengi ba agir na lombangu pona koyeba ko empêcher irréparable oyo ezali kosalema deja na kati ya mabele ya mboka Congo. Irréparable oyo Martin Fayulu alobi ezali organisation oyo mindele baluka kosala na mboka ya Congo depuis 1960 kino moi ya lelo bazali kobunda na yango toujours kasi yango lelo oyo ekomi kosalema ya kotala ba territoire ya mboka Congo ezali kokene toujours na maboko ya banguna ezali kubangisa pe kosala kitoko ata soko mokiti na yango. Martin Fayulu asengi na bakongole nyonso basanga na lokola moto moko bayeba na ko protéger mabele ya mboka Congo oyo bakoko batikila biso lokola Fumuki Mbangu pe Patrice Emery Lumumba bakufa pona mabele oyo. Pourquoi lelo bakongolais bakomi divisé pona koluka kokaba mabele oyo na maboko ya bapaya. Martin Fayulu, leader ya opposition, asengi na congolais nyonso atele mesika azali pona koyeba kobatela 2,345,410 km² ya mabele ya mboka Congo pona koyeba koboya bakanisation oyo mindele bazali koluka koya kosala na kati ya mboka na biso. Pe abelelaki lisusu na ngambu ya bapoliticien alobi na Corneille Nanga atika minduki na lombangu atika koboma batu pe ayeba na kokanisa bandeko na ye oyo bazali kuna na ngambu ya STP na RDC mobimba ayeba pe azali na part ya responsabilité ya koprotéger mabele ya mboka Congo. Asengi na Joseph Kabila a raisonné nyonso oyo mboka Congo epesa ye ayeba na kosangaje pour que kimia eyeba na kozonga na kati ya mabele ya Congo. Pe asengi na Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, ayeba na kosoutenir démarche ya ba confession religieuse ya Senko PSC na oyo bazali kosala pona koyeba koluka kimia ezonga na mabele ya Congo. Alobi kimia puke ezonga na Congo ekosenga te bapayande bayeba na koya kotia kimia awa ezali kosenga na minute oyo ba Congolais bavanda esika moko basolola puke kimia eyeba na kozonga na kati ya mboka na biso. Batu bakufi ebele ba massacre ya ndenge na ndenge ba déplacement forcé bana ebele bakufi pe azali kosenga kimia eyeba na korede na mabele oyo. Kimia puke ezonga awa ezali kosenga kaka kovanda kosolola pona koyeba kozongisa kimia population congolaise azala kimia na mabele na ye. Mais masolo ya bakanisation mindele bobosana pamba te Martin Fayulu alobi bakotikela bango lisusu tante bayeba na kosala bakanisation ya mboka na biso. Il est temps d'agir pour sauver
notre pays. VPM et transport Jean-Pierre Bemba na Bandundu alobi Joseph Kabila nde azali à la base ya insécurité oyo ezali koleka na kwa ya Grabandundu et pas ya Bamobondo. Tous va détail na commentaire ya KNB News. Surtout ezali Kabila bolani. Situation ya SRB démocratique du Congo etiki mutute libanda topé mutute indifférent, surtout vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azalaki na Bandundu ville na province ya Congo esika nini asololaki na population pe azalaki clair na maloba na ye peuple ine Congo azali peuple oyo babomanaka bango na bango te makambu oyo ya bamobondo pe batribu ko se battre entre bango et outi libanda pe selon ba enquête basalaki tango azalaki ministre de défense ba dénonçaki ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Main noire na bandi oyo bari ko toute sa biso mitu awa depuis que ngai na botama la table na Zaire tisikoyo RDC jamais na tia ko kaka awa na Grand Bandundu dans ce passage ko bomana tribu mais est-ce que boyebi moto ya ça si ma bien ko wana tokanga pe bato na bango bapesa pe biso renseignement nyonso nani azotinda mbongo nani akorompaka bango nani aza koboma bashefe na bino nyonso tu ezali Kabila bolani Jean-Pierre Bemba a continué à tourner à travers la République avec Bando na loboko ya rouge pour na kolakisa que toko défendre écolo tina sacrifice suprême, c'est-à-dire sacrifice ya makila soki toko kufa na écolo na biso debout kasi yake monguna akota aya lisusu kokumbela biso tozala ba esclave na propre mboka na biso ekosalama jamais ba imoto atelemi Jean-Pierre Bemba azali kolakisa ke azali mobali. Thank you. Oui. Population kinoise bango pe batikala ki simate babakisa ki maloba pona ba propos ya vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba sur Joseph Kabila tozo ba détail na élément ya miti mafuta. Ouais bon à ce qui concerne makambo etali ba mobondo oyo bazo semer ba terreur na Grand Bandundu eleki bane ebele banda indépendance ba yaka na bateke bavanda toujours ensemble totikala komona jamais yaka peuple yaka na nani na muteke bazwa machette batapana bazalaka kosala bilanga na bango ensemble bazalaka kolona kobuka ensemble babalana baza na basi baboti de part et d'autre na nsima tolali tolamuki toyoki histoire ya mobondo ebandi na Grand Bandundu toyoki ezalaki machette suka toyoki koyoka mobondo ekomi na baarme lourd ezobeta mobondo ekomi obeta baarme mobondo ekomi oboma bato na bainosa eza lisusu likambo ya kowela entre muyaka na muteke te eza mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ntango alobi likambo oyo aza na raison parce que baarme lourd ekomi obeta na mobondo euti wapi toutaki koyoka Kagame akendaki na Braza na ngambu kuna kosenga saso apesa ye eteni ya mabele po asala bilanga po aliesa Rwanda après avoir kosala bilanga na bango na ngambu kote na biso na ndenge ya kwa muntu na ba espace nyonso wana ya Grand Bandundu ale mobondo ebandi mosala ngai nazo asime nazoloba eza ba Rwandais oyo Joseph Kabila la complicité na ye azosala ba terreur wana makambo ya mobondo etali
bango penza bango bato ya likolo. Pourquoi alobi bongo makambo mobondo ezali mpona Kabila te. Soki vurenga na oloba tonga moko naza victime ya loi na rata kuna. Soki omona mwasi Patrice oyo si akola kuso na nzoto tina mokongo ngai naza moto ya bandundu na Fatumbi na territoire ya Bakata. Bituma mobondo eza makambo ya mabele bateke. Oui, tosala déjà famille teke bayaka bambala tozobele apende bayanzi basakata. Mais eloko oyo bateke na bayaka bawelele eza mabele bateke bakoma na comportement soki oloni na bilanga masangu na mboka na bango obimisa 5 sat obimisa 6 oza na droit kopesa groupement 3 7 ya masangu bosoko obimisi 3 nde saka mpe bayaka pasi bayebi te mabele eza ya bateke te. Bateke baza véritable ya congolais te. Bateke bawuti Gabon na Braza. Poso yoki kiteke oyoki kilari balobaka presque munoko moko muteke sika za aoloba mulari na Braza place aza oloba baloba oyoka so za mulari oyoka kiteke mulari azoba ayoka kiteke. Ndenge propriétaire oyo abimisa bitumbana eza Kabila te. Aza simple mutu loko ngana yo me aza marabu. Nakoki etanga communauté po eza makambo ya TV to ayebi nga bien toyebani to noko na nga za groupement ya Fatou nga naza mutu alandaka ba groupement ya nsima to biso mbato bengaka nga bidinga akei kopesa rapport côté ya grand groupement Kiamvu. Grand groupement abengi ba groupement nyonso tu ya ba village na ba deserteur ndenge avandisaki bango alobelaki bango me bateke baboyi koya réunion wana ndenge na atini sur délégation batekuna bateke babetaka bango babomaka bango ntango babomi bango eyepesa mpe bayaka kanda nde bayaki kosala mpe agence ya bango bayaki teke mpo baboma eyaki okoma na te ya koboma mpo fumu oyo ya boku aza grand groupement oyo asimbi bateke tu oyo bakataka mutu badiembisa na nzete. Ngai natena kokata bilanga na kati ya mboka wana village wana boku eza na 180 fumu na kati eleki Gombe ya munene. Donc eza teke ndenge japita bemba beti Kabila soki ni te wana pene ya kokotela Kabila te eza dossier Kabila te. Samuel Mbemba, vice-ministre ya justice ayambi procureur général ya CPI oyo aye na Congo pona kosala banquette na ba massacre oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Tozo ba détail élément ya Jimmy Mukendi. Toujours dans le cadre de l'enquête contre les criminels, les agresseurs, la République démocratique du Congo avec carnage, oyo, ils allaient continuer qu'au Salemana Nord, Pena Sud Kivu, procureur, ya Cour pénale internationale, oyo, azali, na séjour, avant na Kinshasa, à son là qui n'a vice-ministre de la justice, Samuel Mbemba, oyo, a lobby que va remercier procureur, pour la réactivation, il y a une enquête à travers communiqué naïe, oyo, a lobby que, azali ko documenter, nyonso oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo ayebisi na procureur na tour na ye que balobi que ministère ya justice ezali disponible ya ko collaborer na ye conformément ya mémo d'entente oyo esinyamaki na 2023 entre CPI na République démocratique du Congo. Samuel Mbemba azo tenir na indépendance ya justice ya Cour pénale internationale pe azali ko rappeler na ba juste que ba victime ya République démocratique du Congo bazali kozela indemnisation na bango après condamnation ya ba grands auteurs pamba te tour oyo esengeli kosimba ba responsable na ba autorité morale ya guerre oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Tozali presque na système ya flagrance pamba te ye moko procureur azali awa sur place ba preuve ya kokoma pe ba preuve mususu matériel ezali na niveau na biso ye moko azali ko bakisa mususu
pote akende kosala musala malamu. Tokanisa que na fonds judiciaire oyo République démocratique du Congo ezali ko aborder solution pe ekozwama ba victime bakozwa gain de cause ba oyo bazali kolela plus ou moins bakopangusama ya miso en attendant jugement ya Nzambe, jugement ya bato pe esengeli esalema po peuple congolais azonga na dignité na ye ya kofanda kimia na mboka na ye sans problème. Oui. Ministre de l'Éducation nationale, la paix nouvelle citoyenneté, à travers cellule de communication, naye basala qui communiqué pour informer la communauté internationale que awana RDC, Nangambu ya Est, Bekol Ebele ezali ko fonctionner le sous-souté à cause ya bitumba oyo ba rebelle ya M23, PFC bazali ko bundisa Nangambu wana. Tozwa ba détail na commentaire oyo. Liboso ya situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo, ministère ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté ba alerter opinion nationale pe internationale impact ya destruction ya crise sur éducation ya bana ya mboka système éducatif et baby crise oyo et saliete 2 594 000 écoles et Kangami 1483 na Nord Kivu et 1 111 000 na Sud Kivu et affecté 1 108 962 bana ba école ebele ezali bombardé et ezali détruite pe mingi ezali transformé na base ya ba militaire et pa ya ba groupe armé ba engin explosif na ba école misusu insécurité ya ba élève pe ya ba enseignant ba école misusu et commis cimetière et saliete désespoir et frappé secteur éducatif na zone oyo ezali na conflit insécurité na Goma et BBC Éducation, ville ya Goma ezali marqué na piscose ya makasi oyo et impacté directement ba élèves pe ba établissement scolaire. Ba ka ba recrutement forcé et pa ya ba élèves M23 pe armée rwandaise nyonso ezali documenté. Ba élèves na ba famille na bango bazali ko vivre na insécurité permanente oyo ezali ko rendre difficile pour zongisa ba activité scolaire. Pour assurer communication cohérente sur impact ya crise na éducation, ministère ya éducation nationale atie coordination ezali makasi ya ba action oyo esengeli ministère ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté etie comité ya crise na ba partenaire technique pe humanitaire na ye nyonso. Ministère a coordonné gestion et diffusion ya ba données officielles sur éducation na RDC. A veiller na ba information fiable na réalité ya terrain. Ministère était en place programme ya éducation d'urgence oyo ezali ko viser pour na ko garantir accès na apprentissage malgré instabilité oyo ezali kuna na partie est ya République démocratique du Congo. Programme oyo et kotisi na enseignement à distance et disposition spéciale pour la préparation et organisation ya évaluation certificative ba kit scolaire pe ba fourniture essentielle ezali prévu pour na ba élèves le plus vulnérable. République ya Rwanda ya Paul Kagame bango pe bakati coopération. Il y a développement na Royaume-Uni. Tous les détails dans commentaire. Royaume-Uni a eu décision politique qui a que suspendre aide na Rwanda pour le conflit na République démocratique du Congo. Bien que azana droit na ye Royaume-Uni y a que défendre te peut redéfinir politique na ye, Rwanda a regretté politisation, il y a aide au développement lokola outil ya coercition ba sanction na ba suspension ya ba aide esilisaka conflit mokote selon Rwanda eza na lien pe mokote entre développement ya Rwanda na conflit ya RDC ba mesure oyo bazo alimenter instabilité na région pe bazo koka ko rendre compte te pona yango Rwanda pe côté na ye a suspendre coopération nyonso na Royaume-Uni. Rwanda bazana besoin ya autorisation ya mutute pour se protéger. Rwanda atikali attaché na kimia pe na stabilité régionale oyo ekoki kosala makaka selon bango na dialogue juste inclusif et non
coercition pe ba accusation infondée à travers communiqué oyo et la kisi penza que République démocratique du Congo abomi libala entre Rwanda na Royaume-Uni. Donc makambo ya ba demandeur d'asile kosala ngunda na Rwanda et sili awa peto koloba Fatime béton toujours pekeyo. Mega Congo amemeli biso American Power énergie ya ba champion ezali ko pesa énergie na nzoto na ndenge ya kosakana te. American Power masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala e pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitap nyonso, lakisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Magazine KNB ekitaki na terrain mokolo lelo na kutuna mutuna na population. Est-ce que ezali malamu tope mabe ba parents oyo bazwaka part ya bana na bango na kati ya ndaku ya mabala soki azali ko discuter na partenaire na ye. Tozwa ba détail na élément oyo KNB News. Ouais, bon, à ce qui concerne, makambo etali ba mobondo oyo bazo semer ba terreur na Grand Bandundu. Eleki ba ne ebele banda indépendance. Ba yaka na ba teke ba vanda toujours ensemble. Kotikala ko mona jamais yaka peuple yaka na nani na muteke bazwa machette batapana bazalaka kosala bilanga na bango ensemble bazalaka kolona kobuka ensemble babalana baza na basi baboti de part et d'autre na nsima tolali tolamuki toyoki histoire ya mobondo ebandi na Grand Bandundu toyoki ezalaki machette suka toyoki koyoka mobondo ekomi na ba arme lourd ezobeta mobondo ekomi obeta ba arme mobondo ekomi oboma bato na ba innocent eza lisusu likambo ya kowela entre muyaka na muteke te eza mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ntango alobi likambo oyo aza na raison parce que ba arme lourd ekomi obeta na mobondo ewuti wapi toyutaki koyoka Kagame akendaki na Braza na ngambu kuna kosenga saswa apesa ye eteni ya mabele po asala bilanga po aliesa Rwanda après avoir kosala bilanga na bango na ngambu kote na biso na ndenge ya kwa muntu na ba espace nyonso wana ya Grand Bandundu ale mobondo ebandi mosala ngai nazwa asime nazoloba eza ba Rwandais oyo Joseph Kabila la complicité na ye azosala ba terreur wana makambo ya mobondo etali bango penza bango bato ya likolo pourquoi alobi bongo makambo mobondo ezali mpo na Kabila te soki vrenga na oloba tonga moko naza victime ya loi na hata kuna soki omona mwasi Patrice oyo si akola biso na nzoto tina mokongo ngai naza moto ya Bandundu na Fatumbi na territoire ya Bakata bitumba mobondo eza makambo ya mabele bateke oui tosala déjà famille teke bayaka bambala tozobele apende bayanzi basakata mais eloko oyo bateke na bayaka baowelele eza mabele bateke bakoma na comportement soki oloni na bilanga masangu na mboka na bango obimisa 5 sat obimisa 6 oza na droit kopesa groupement
3-7 à Massango, c'est le binisi 3. Mais ça rappelle la rapace. Babité, Abelaza Batekete, Bateke Baza, véritable Congolais. Bateke Bawuti Gabon, la Braza. Pour ceux qui teke, ou qui lari. Balora presque mon encore. Muteke Sikaza, Aoloba Moulari, na Braza place à Zao le Baba. Oyoka, Soza Moulari, Oyoka qui teke, Moulari, Ayoka qui teke. Ndenge, propriétaire, Oya Bimisa Bitumane, za Kabila te. Aza simple mutilo kwa ngana yo, mais Aza marabout. La côté est en communauté présent marabout la TV. To ayebi nga bien, to yebanu. To noko na ngaza groupement ya Fatou. On a za mutu ala na groupement ya Sima. To biso mato benga nga bidinga. Akei ko pesa rapport côté ya grand groupement Kiamf. Grand groupement abengi ba groupement nyonso puis ya ba village na ba déserteur. Ndenge avandisaki bango alobelaki bango mais bateke baboyi koya réunion wana ndenge na atini sur délégation tekuna bateke babetaka bango babomaka bango tant babomi bango epesa pe baya kakanda nde bayaki kosala pe agence ya bango bayaki teke po baboma eyaki okoma na te ya koboma po fumu oyo ya boku aza grand groupement oyo asimbi bateke tu oyo bakataka mutu badiembisa na nzete ngai natenda kokata bilanga na kati ya mboka wana village wana boku eza na 180 fumu na kati eleki gombe ya munene donc eza teke ndenge japita bemba beti kabila soki ni te wana pene ya kokotela kabila te eza dosia kabila te awa nde tosukisi na édition ya mokolo ya lelo soki bolandaki biso kitoko na bandako bopesa merci na équipe technique ya KNB News oyo ezalaki wana na kosala mosala makasi pour ke tokoma kitoko na bandako na bino. Information ezali ko continuer na page Facebook KNB News, page TikTok KNB News pe na chaîne YouTube na biso beta kaka KNB News okozwa ba information nyonso 565 767 ezali ko continuer na balini wana. Ngai na bino tokutani na mikolo ya soki kolo Yesu azongite. Magazine.